Awa penza nanganda CC soko ye pas Gilles CC. Bon, comment nanga Gilles CC? Ah, Gilles CC. Nanganda CC so ye pas Gilles CC. En tout cas okoli a bio. Awa o mona eza antilope. Oyo simbiliki. Oyo ede o antilope. Oyo tozana nyama moko biso do bengaka e mosole. Mosole. Mais na batomando ba bien akembala. Yende oyo nyama to komona oyo. Oh, mosole. Awa tozana banzombo. Banzombo moni banzombo peza ya bio. Banzombo ya kutala ya minene. Banzombo ezali wana minene. Papa kangi putana Montréal ndenga zo soit kocha wa banzombo. Awa mona banzombo soko ngoli ya mbisi banzombo ya bio. Basimo mangwana o koto eza bangolo. O eza bongo mingusu. Donc awa soki kendo yena ngana CC atuko kolia bio. O eza masanga kitoko Eza masanga kitoko papa. Eza masanga CC. Mutu a découvert ngo mobutu po yango banda komela na gemena. Yango pe biso na ngana CC pas Gilles CC to koma ko sala. Mais pe bino bozana courant kitoko. Toza courant kitoko, mai kitoko, makamenya surtout kitoko. Mais pe bozoli pe bien komela masanga mbila CC, masanga CC. Tomela ngo masanga CC, tomela maboke, tozoli kitoko, komela kitoko. Wana zokata wana zozokisa limbila pour que masangi bandoko bima. Wana tubenga kombeli ya mibale ko bambola. Zakyoyo yoka siko go ya masanga. Rebi oyo. Eza fresh basali mélange te. Ebimisika oyo biso mélange zakati. Mélange zakande ba oyo ba kosomba. Awa biso to sala ka mélange te. Awa biso to sala ka mélange te. Kaka ndenge biminde bochi omone bimina nzete bongo. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya mutu ya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika matono mingi bana membre ya bandeko balandi ya chef Nzamba Nzamba tozana bino na kati na chaîne na biso ya biso podcast télévision tozali wana pempe na bino na banze te botonde belo kwa lifuma kolanda chef Nzamba Nzamba émission masolo pe mabina bana membre na tikate balobi ba recherche toko sala na kotombo la culture na biso kotombo la ntoki na biso lolenge ndenge ezali tozali awa na nganda CC na banze te bandeko bakolanda biso ba diaspora belé ba nganda CC Montréal la kisa zwa mini meko tamsango bandeko bamona tozali be na nganda CC boyebe te nganda CC to découvrir na bino bako yebisa biso tina nini te ba pesango kombo nganda CC tina nini te bako bengango nganda CC tina nini te bako kolobeti nganda CC na kata nganda CC to komona be nini kula na kata nganda CC to kolia be nini Montréal bandeko bayebe longi nanga yo panza kamera tala kuna bandeko bamona ka makambe bele na kati ya biso podcast télévision lakisa bandeko bamona olenge te tozali awa na kati ya nganda CC awa na ngambu oyo bomoi penga nango te ndenge lolenge ndenge ezali awa nganda CC koto bama bali kotumba ba niama ya bio
na beti moi c'était ezali be banyama ya bio ba diaspora belé boali kolanda ngai ba diaspora belé bozali kolanda chef Nzamba Nzamba bisike bino tozali awa na nganda sese bo moni nganda kitoko na science eta kitoko moto eta ko vanda poneta kanisa azwa moi makanisi na ye moi ba ide na ye lolenge ndenge sengeli tozali na bino yango ete na ko beta sete na kati ya nganda sese yango bo moni ete ndenge ete tozali ndenge ete Montréal a ko balancer tozali nganda sese bon na tikate toza ko découvrir eloko liboso na nganda sese bile ya kitoko na kati ya nganda sese to tambola ndenge ezali ndenge sengeli awa tozali awa na kati ya nganda sese bo monete biloko ya kitoko ezali awa Montréal tozali awa ba diaspora no tu boko landa biso ya biso podcast télévision bo monete bo banzete tozali na kati ya nganda sese awa ezali maboke boko mona maboke oyo ezali maboke moko ya bile vraiment ya bio et en plus pendenge pe bazali kotumbela ngo en tout cas na mona na noté ba finiki ngo na tono ba finiki sami wana kitoko toko découvrir ngo yango ndenge ezali bo monete maboke ndenge bali kotumba ngo oyo na banzite talete ndenge te ba ko finika ponete maboke ebela mais toko sola eloko liboso toko sola na tata awa atali papa zali awa moi kokota ko découvrir makambe belé awa tozali awa na ba nyame belé awa bande ko boko nda biso awa tozali benanga na sese mbote papa na ngai bonne santé za malamu na ngolo nzambi. Merci papa. Chef Nzamba Nzamba na kiti na nganda sese. Lolengete bandoke bele ba beta sete baba chef Nzamba Nzamba ali moi lokoso chef Nzamba Nzamba ali aka moi mingi. Bandeko bomoni biloka bio zalia na nganda sese. Papa na ngai meka hotel sabiso oyo bambisi nini oyo zalia wa. Montréal kisa bandeko ba mona bambisi ya kitoko awa. Awa penza nanganda sese soko ye pas Gilles Cessé. Bon, comment nanga Gilles Cessé? Gilles Cessé. Nanganda sese so ye pas Gilles Cessé. En tout cas okoli bio. Awa o mona eza antilope. Oyo simbiliki. Oyo o antilope. Oyo tozana nyama moko biso do bengaka e mosole. Mais na batomando babe akembala. Yende oyo nyama otako mona oyo. Mosole. Awa tozana banzombo. Banzombo moni banzombo penda ya bio. Banzombo ya kutala ya minene. Banzombo ezali wana minene. Papa kangi kutana Montréal ndenga zo to kocha wa banzombo. Awa mona banzombo soko ngoli ya mbisi banzombo ya bio. Basimo mangwana o koto eza bangolo. Oyo eza bongo mingusu. Donc awa soki pendo yena ngana sese atuko kolia bio. OK. Papa Gilles Cessé bandeko ba kolanda banyamango kitoko boy. Mekano ko tesa biso epesinga gu chef Nzamba Nzamba na linga be kolia wa. Epesinga papa Gilles mekano ko beta sete osaka ngo bendenge nini banyama. Banyama ezalaka soki ba chasser ba yenango na kati et puis quand ndenge bomona na kati et puis na bandi ko tumba ngo bo maboke na tina moto. Bato ebeli bato monde bavana mopanzwana kuna ba ekosomba ay kolia eza bongo pila bato pa bongo ndio mona okanga liboke boye boye liboke boye siko combien boye liboke nango za 15,000 francs congolais 15,000 francs de prix à liboke. Merci papa Gilles wanete nakoya kolia liboke ba diaspora tout boko landawa tozana nganda sese elongo na papa Gilles Cessé papa Gilles Cessé bomone te maboka kitoko azali kolia boko mona po émission penga pe na komeka pe mwa liboke wana to kolia bokoko ndenge ezali to panzana masolo ba mama lali mama mwa liloba to ko loba mbote mama mbote papa yo pe umeli na nganda sese Tomé na nganda sese to sali ba 10 ans. To sala ka lisusu eloko musu te to ya kala bambisi to tia to kangima pa jila kangima boka sombi abandi ko kanga maboke. Donc comme maman ngabandi ko ba kulanda biso mekano ko bisa biso tina ni ba pese siko komo nganda sese. Merci beaucoup. Maman yebite papa Gilles tina ni aba pesa komo nganda sese. Awa komo nganda sese eza masanga wana omoni bato ba omela 20 de rafia wana. Donc na mboko na biso 20 de rafia bande ko moni
biloko na lati oyo eza rafia c'est que nzambe apesa biso ba richesse ebele bosironi malundama yaniki malundama jeki malundama nzambe atondisa biso be na kati ya richesse bomoni ete ba rafia oyo nazola te eza 20 de rafia bilamba oyo na lati nde masanga nango pe na akomela meka koloba nde ba papa na biso bautaki na mboka na village natal na bangala kuna le baye wa baye ko découvrir masanga wana ya CC donc biso to benga ngo CC yango le baye babani ko sala ngo awa yango babenga ki mboka oyo nganda ya CC so ye ko tondo ko mela CC tina mboka ya kombo ya mboka wana yango wana donc awa nde tina bapesa ko monga na sepo na bako sala masanga ya nganda CC yango ne zo ya Montréal zo kuna lakisa bandeko mama azo na masanga ya CC masanga CC yango wana mama pusa na kuna yaka na awa to mekano to panzano lisola masanga CC bandeko boko na biso ba diaspora nyonso balobi esika eza se moko awa na nganda CC mama yakate yakaboy mama na ngai to bukana te to pesa esika na biso valeur to tombola culture na biso eza kitoko mama na ngai o eza masanga kitoko eza masanga kitoko papa eza masanga CC mutu adécouvrir ngo mobutu po yango banda komela na gemena yango pe biso na nganda CC pa Jules CC tokoma kosala masanga ya mbila masanga CC donc mama na ngai na moni yango esalami kitoko eza kitoko makasi na melanga pe lokoso mais kama ndambo ko sentir que eza bien ba diaspora ba mela ba nyonso ba mela ba za décider mwana poto a solo mwana Londres mwana Allemagne mwana obikoto zali na Faransa soki esiko zali ozoya yebake nako kitabe na nganda CC ezali esika musika te toko komi ozu motono te botika ngabe na nganda CC ozala pe kitoko okomela masanga CC mama na ngaloba no bosala be masango ndenge nini babimisaka ngo na zamba eza naturel basangisa lelo te za do naturel babimisi na zamba to yena awa nde to tekeli bakilia merci beaucoup masolo kitoko elongo na bandeko bazali awa tosola na ba mama boko mona nganda CC nganda kitoko to tombola be culture na biso mbote mama awa tozali makambo kitoko tozo pusa na pena bandeko kuna pe tosolola wa pona makambo etali nganda CC tosola pena bandeko pona nganda oyo ekozala penza kitoko mingi pe malamu mingi balobe te to tombola culture na biso to tombola be mwa bokoko na biso za kitoko mbote tata toyoko solata mokete eza bonkoko na biso bandeko bomoni tozali awa na kati ya nganda CC toza na kati ya nganda CC bomoni bile ya kitoko komela ya kitoko eza awa na kati ya nganda CC balobi soki oyawa okozala kitoko okozala pe malamu mingi makambu ya kitoko pe kitoko penza oyo ezali tokomona bandeko tokoswana bango oyo etali be nganda oyo totombola nganda CC totombola culture na biso totombola bonkoko na biso ezali kitoko ezali penza malamu mingi yango tokosola tata Manyema bonjour bonjour tata boni oyebi ke na ye na nganda CC awa na oki kitoko vokoki koloba nini esika ezali mwa kobatama bato ebele bakoyeba ke oyo te boye nganda oyo ezali sute okoki koloba nini na badiaspora nyonso en tout cas yo moko omoni oyokaka lisolongo na mosika oyo omoni yango en tout cas oyo eza place ya kobatama te ebele nde bazangi koyeba masanga CC oyo bakoko na biso balakisa biso musala masanga oyo eza masanga oyo pena esa fier tomela yango er nyonso donc bao batikali kozanga koyeba place oyo baprofite bayeba eza place ya kobatama te eza quartier oyo eza ebandi kala bakoko na biso batika biso awa toza na bango biso pe badescendant na bakoko na mo tozali mpe na terrain donc sikosala ananga na CC nyonso to eza malamu nyonso eza bien meka kolandisa bato mosusu nyonso ya fresh CC ya fresh maboki j'espère que bolia maboki pe ya fresh awa Gilles CC oyo ayebani mpena sele mobimba asala maboki na qualité bien oye bien merci beaucoup na beti vraiment na pesi matono mingi na badiaspora nyonso tu bokolanda biso bisika ezwami bino ndenge ezali tosola na bino makambo etali merci wana bomoni ete tozana bandeko oyo bazali awa na nganda CC ya biso podcast télévision nga bino chef Nzamba Nzamba na kotambola na makambo etali nganda masolo etali nganda CC awa ndenge tokosola na batata mbote tata na ngai mbote chef toyei be na nganda CC mekano ko bisa biso eza kitoko bon nganda CC to vivre vraiment bien par rapport à milieu tozaleli nyonso tozango posa à manger à boire
Donc tous en nyonso vraiment vrai dire to se comporte na so bien. Différence c'est zalaté que au commune boye millier boye chez nous zalaté parce qu'on a tout. En vrai dire toi man nyonso vraiment. C'est qualité nyonso yo linga. Au kutango bière à manger au liboke tout au eza na posa na yo tous à la dispo pour nous servir batunyos. Merci beaucoup. Merci bandeko tozali na nganda cc mbote ndeko tozali na nganda cc tata moi lisolo na moni nganda cc na sepe na ngoto beta moi lisolo ko kabola boyebi na bandeko ba ko nda biso na ya biso podcast télévision mbote tata mbote boni malamu ndeko to yawa na nganda cc to kutingana na bino kitoko eza na bien ka ndenge bozomona biso ba misusu to botami yawa o mabele na biso au quartier na biso babenga ngo nganda cc po basalaka cc awa cc bimaka awa na c eza lokola mwa quartier na biso mwa eza reconnu par rapport à masanga oyo maboke nde balobaka kinkole mpona maboke epa na biso mpe bayebi quartier na biso mpona cc na maboke ndenge kaka kozoyoka kombo nganda cc mais kasi bato ebele bali kolanda biso bato ebele bayebi mpenza awa te na kacha okoloba nini na badiaspora nio to baoyo bali kolanda biso baoyo bazolanda biso koyeba nganda cc eza situé na commune ya Kinkole. Nganda cc eza lokola quartier moko boye eza reconnu mpona masanga cc na maboke toza précisément pembeni ya Bibwa na commune ya Kinkole. Ok. Merci beaucoup. Merci ndeko. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni ete tozali na nganda ya cc tozali na bino toali kotalisa bino kolekisa bino be nganda cc lolenge ndenge ezali elongo bomoni ete nzela ya likitoko ndenge bato bali kotambola ndenge bato bali kokendele awa na kati ya nganda ya cc wana ete bomoni papa Jules cc azali wana aza kotumba kaka ye aza spécialité na ye azali na biloko ya bio biloko ya bio aza vraiment kolia penza bio ndeko tozali wana tosola pena tata kuna te moi lisolo oyo etali nganda cc bando bomoni tozali awa tozali kokende penza kotalisa bino nganda cc chef Inza Manzamba tolula penza culture tolula bonkoko na biso yango bomoni ete tango ete toali kotambola awa tango ete toali kokende toali komona ete toali kolakisa bino be bonkoko Bonkoko yali motua mingi be motua mingi bonkoko yali penza elengi mingi yango ete bomoni ete masanga ya cc eza kobimawa mais na tikate tokosola pe na batata tokosola mwa kopanza mwa lisolo mwa kokabola boyebi lisusu ndenge sengeli na o etali nganda ya cc mbote papa na ngai mbote papa tutoye ana nganda cc mwa liloba pas Jules cc imo moni guna boke na ene za la kitoko makasi OK donc dans ces pays makasi ne boya au sala bon tournage pour la filmage ya Canada sango libela d'accord c'est quoi papa na ngai mekano koloba yo po ana nganda cc mais o za mboka biso do teka mabele awa OK mboka na biso nango kaba chef coutumier chef coutumier oui chef merci beaucoup chef mais bando pe ba kolanda biso o pe lingi paso un peu mabele a pe na nganda cc pe zali donc ezali olingo sala ba pocherie vecteur banine tout maziba tout ali so on a besoin nga trouver ka pato Gilles cc à Lukayo à Lukingai maramno pété donc on a CP makasi pour l'émission na lelo mabe merci chef bandeko tozali awa toza kotambola na bino kotesa bino nganda cc lolenge ndenge ezali ndenge bato bali kosepela ndenge bato bali kokendele makambo na kati ya nganda ya cc nganda cc yali penza malamu mingi nganda cc yali kitoko mingi tozala bino elongo tozala bino ensemble toza kolekisa bino bo découvrir banganda mususu ndenge ezali toza kokende Montréal zwa biso susu na nganda mususu na kati ya nganda ya cc bomoni ete papa Gilles azwi su nyama mosusu yango ete mpona kokata balobi ete mboka kitoko na nganda cc mboka elengi papa Gilles olobi nini na biloko ndeka na yebisaki bino nde kaka bato balobaka kwanga tikela bateke masolo ya liboke ezala pa Gilles cc pa Gilles cc soki oye okolia bio okomela bio okolia banyama ya fresh okomela mpe cc ya fresh siko oyo banyama papa Gilles eza kitoko boye seke lelo nazolia lelo nsimbiliki
Yangwana déjà après on a vu sous pona katakatana kanga bongo maboke. Yangwana eza déjà après ça pia kobela déjà. Merci beaucoup ba diaspora no tuba na poto nyonso tu bisike zwami bino au wuti Londres, au wuti partout na beti mo acete yaka kolia biloko bio côté ya papa Gilles CC au kolia nyama oyo ya liboke nango kolia nyama bien boko mo nango ndenge pe na kotia ngo be na mesa ndenge pe na kolia ngo na kwanga bino mo boko sepela toza no kosala mosala kosolola na masolo talinga date papa Gilles CC tozoya ebela bela. Merci beaucoup. Ah, mbote mama na ngai. Mbote papa. Ah, na ana nganda CC yo pe uti kuna na se. Na uti na se na to somba ndunda. Siko ozindu nango boy combien boy? 1000 francs. Mais 1000 francs belé boy Montréal zo mama ndunde belé boy 1000 francs. Na siko matembele 1000 francs yango. Poto ki olamba. Donc bona ngana seso kichikuna nyoso tezali. Nyoso ndunda matembele dongo ngai nyoso do atolia bio. D'accord. Merci beaucoup. Papa nanga mbote. Papa nanga boni boy papa nanga abo uti wa. Uti mosala. Uti mosala? Koza boy nini? Kuna tutumbaka makala. Makala? Siko seke boy uti déjà tumbi déjà ou tiki ya nambula o. Tika ni muke fona tia moto. Bon, kapana mekano ko bete biso makambo o masolo o etali nganda CC mageto mono tumi makala. Nike na lembi. Na utumu ça on mbule bete biso kuna na lembi nzala mwete. D'accord. Merci beaucoup bandeko. Wana tozali ko kita nabino manyama mbote bonjour tozana nganda CC boni. Kitoko papa Rabino. Merci bandeko wana toza nabine longwa wa etalete nganda ya CC bomoni ete makamdenge ezali wana belé makamdenge ezali kosalima ebele Montréal zo ya bomoni awa eza direction kitoko kuna direction kitoko na kati ya nganda CC bandeko bazokita bozole kawa bokoka Dokita ou déjà. Bokita. Awa na ngomba oyo. Bokita no natala nana. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision tozali na kati ya nganda CC. Bomone te bana nganda CC bali ko sala pe musala mwa malamu, musala penza ya kitoko mais tine bozo kitaka boy. Boka toke na bino to solola. Bomoni bandeko tozana bino na ya biso podcast leka toke malembe en tout cas bino ananganda CC bolingi gender malembe wana ok wana bomoni ete bandeko bazoleka tozokitala bino tina se non na moni bango bazana kilo ba leka kabiso tokendaka tozali awa na nganda ya CC bomoni nganda CC zanga na mo kitoko ngana mo malamu bomoni mama sepeli mama to sepeli ngana na bino ya boni santé ya malamu mekano ko ebisa biso nganda CC awa yopo umeli na nganda CC awa na umeli na saida inane nganda CC mais pe bino bozana courant kitoko toza courant kitoko mai kitoko makamnya surtout kitoko mais pe bozoli pe bien komela masanga mbila CC masanga CC tomela ngo masanga CC tomela maboke tozola kitoko komela kitoko parce que okolbani na bandeko o bayebi nganda CC penza bava na bango merci bandeko tozana bino tozokende topusa malembe pona bomonete nganda ya CC makamba kitoko ndenge ezali kosalema wa na kati ya nganda ya CC bomoni tozokitawa tozana bino elongo bandeko balandi ya biso podcast ezo tokoti va kotalisa bino bisika oyete masangango eutaka na se masanga CC bipai oyete masanga ezokende bipai oyete masanga eza kotambola yango ete tolobi ete tozana bino na kati ya biso podcast télévision tozali awa na nsele na nganda ya CC na nganda CC tozali awa na bino elongo tozana bino ensemble awa bomoni tenga bino chef Inza Manzamba bomoni makambo kitoko masolo kitoko ndenge toza kobeta na bino awa na ya biso podcast télévision wana te naza kokita bomoni ezali penza ngomba tozana nganda CC wow nganda ngo kitoko Montréal lakisa bomoni kitoko makasi en tout cas awa vraiment esika ya kozwa penza mopepe
filmer Zwakuna vraiment sika penza kozwa mopepe lokola site lokola en tout cas vraiment kitoko vraiment en tout cas et sika ngo penza malamu toza kaka nganda sese bomoni te chef Inza Manzamba to découvrir vraiment sika kitoko masanga nganda sebo kine bandeke baza kolela penza likolo kitoko en tout cas awa ce que okomela masanga sese kitoko tozali awa be na nganda ya CC na nganda CC ndenge bomoni te bonkoko yali kitoko culture na biso yali malamu mingi bomoni ande bisika masanga bimaka ande to ali be robinsa masanga mbote tata mbote papa awa tozo misani masanga na ebite papa ngana temina na otala awa mais to so la pena papa mutako sa musala papa la ngai bonjour Bonjour. To moni ozaka kana mosala boye. Nini to bimisa masanga? To bimisa masanga. Masanga c'est sende bimaka boye. Te o CCT. Ni. To benga ngo Google. Google. Mbala liboso na yoka. To benga ngo Google c'est César ya likolo. C'est quoi Google ngo ezala be le lenge boni. Bon ezaka mbila o nzete ya mbila oyo ukati yango se koina se to benga Google soka zana ndinga likolo ba benga samba chamba o ba benga chamba meza ande samba Bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni nga bino chef Inza Manzamba na kiti kotalisa bino culture ya mboka na biso masolo ya bankoko na biso e bandele te makambo ndenge ezali pe ndenge za kokende bomoni te bamindele bakosi biso mingi na malafu na bango oyo te mabe oyo za ko détruire biso mais bonkoko tango toza komela bonkoko tango toza kolia bonkoko nzoto eza kozala be makasi tata masanga ngo pe ezali pona na meka ndenge za kosomba te oyo eza siko to bandinde e bandaka boye to kwesi yango lelo tozo banda kubana nango tanga ibana lobby pe bando kita to banomela lobby lobby siko Google musu to kozwango wapi pona to lakisa pena bandeko bamona oyo tokoye kosomba koka nango pe pona tomela wana pembeni ya wate bandeko musu baza na ngele kuna na ngele kuna de bango basalaka ngele kuna na suka kuna ezama musika na biso ezama musika na biso ba 3 km côté basala yango penda ebele OK to mona bango merci bandeko wana bomoni ete tata ndenge azali ko bongisa masanga ndenge aza ko pasola Montréal sunga zo bandeko ndenge ali ko kata masangi bima bomoni ete nzambe apesa richesse ebele apesa vraiment bozu ebele Congo bomoni ndenge ye monenga aza ko sala masanga ndenge aza vraiment ko kendele vraiment na masanga kitoko penza tozana bino na kati ya biso podcast télévision bomoni tango toko la sabino culture na biso ya li penza kitoko culture na biso za malamu mingi yango Montréal laksa kuna kende tikuna ndenga zo kende ko tobola kuna tozwe batelo koni ndenge ni azo tobola kuna laksa biso vraiment bande ko bamona kina kati kuna eloko ni nazo benda kuna wana siko ozo tobola nde okozwa nde bidon tie nazo longola baramo nango oyo soki na longoli yango nda otikala motema nango ya pamba yango nde siko misaka masanga il faut na longola ba couche o nyoso baramo o tout elongo nde misi masanga d'accord merci beaucoup merci bandeko wana toko kota pona usola na mama tomoni makambo ndenge za ko salima wa kitoko na nganda ya sisi mbote mama na ngai mbote papa mama toya wakota bino bena nganda sisi kitoko mingi na nganda sisi mekano kolbla biso yo pokota sika na nganda sisi ngana za mtu asika donc tinongo ya pe sepe na quartier sisi za kitoko na sepeli nango penza masanga biloko nyoso kitoko makasi Bosco kolobani na bandeko yo bamoni ete bayebi sese penza malamu te bandeko te bakolanda bayebi sese yango ezalaka be wapi sese yango ninganda sese yango be wapi bato bakoma te kolobani mpona bango bato bakoma te na nganda sese baya totonga na nganda sese za kitoko makasi tozomela bantsamba bandundo bapondu masangu kolona kaka bongo toza bien makasi na nganda sese merci bandeko bomoni ete toza kosola na bino na kati ya nganda ya sese ndenge tozokende koto pe tokozwa pe bato mosusu bazali boye
bato bazali na bato baza na bango mais mpona masanga bakopusana nde boye. Ok wana toza komata boye tomona mpe bato bakosala masanga boye kuna na se tokende kuna na se kaka nzela kaka lopango tolekeli boye soki bosengi na lopango wana boye. Awa mama bato bazala na babilanga bazosala bakosala masanga masanga mpe basalaka kuna na kati donc soki tokei na mbula tokuta mpe bato bakosala masanga bazosala baza na kati kuna basala. Merci beaucoup bandeko balandi ya Podika bomoni awa tozokende bino mo bomona ndenge tozokende ko découvrir ndenge bato bali ko kende ko sala masanga tozana bino bomoni mama vani na lopango za bio jokanga moko na bilo pango bio lopango za vraiment naturel lopango kitoko lolenge ndenge zali kitoko penza pina malamu bomoni ete ndenge Montréal sunga zo bandeko za kisika mo kitoko awa na nganda ya CC. Bon, totambola to découvrir ndenge bato ba ko sala masanga mbila nde tokosolo na bino matondo. Merci. Tolanda. Tobimela. Mama tobimela pio. Mama Mère. Mère. Tobimela. Bomoni bandeko na biso Podika télévision o eza liziba mambisi ya batu babito landa benzelo yo tokulanda benzelo yo tokende ko découvrir bato bako sala masanga ya CC. Awa tozaka biso moko bomoni tozokenda ko banga me ya libe mosala to ali ko sala tokende côté ya bato masanga babito landa nzelo yo Montréal tokuta tena bato ba okata biso motuta to mona ba mobondo ta pata soto beli masanga bakoyo koyoka keba ona moi iza moi moselu keba okoya na liziba bando balandi ya biso Podika télévision bomoni ndenge tozokende tala maye bomoni ndenge tozokatisa wa tozokende ko découvrir bisika bali ko sala masanga ya CC. Masanga CC bisika bali ko sala nzele za molai to ali ko kende nga bino chef Nza Manzamba mosalo topona mosalo yo tozo sala ponete bino bato bokolanda biso to bolanda biso malamu bo découvrir Congo kitoko bomona biloko ya bankoko batikela biso ezali ko kende be malamu mingi yango wana tozali awa na bino elongo tozo kende kaka nde mokala tozopusana donc tozokende yango bomoni bandeko tozopusana nzela eli penza molai tozokende bomona ndenge tozo découvrir bato ya masanga tozala bino elongo awa pe tobela ka masanga CC. Merci bandeko wane te boko landa bomoni to tamboli biso moko metoko kitiango na bengi guide mutayebi esika o malamo yende atambusa biso bomoni to kendaki biso mo ngai na réalisateur metomoni kaka flou balobi ete mopaya zoba na mboka batu foka moto moko ala kisayo tata na ngai awa to lobi nini oyo ezani bon oyo ezali masanga ya CC nzete ya CC yango awa siko ekoki penda pona kosala otia bido masange bando bima mbila vraiment nde omona ka CC fo pe banda komisa masanga nde boye donc siko boko buka ngo pe bozu boko esa ndenge wande boko esa te ye azalaka ya kotelema akozaka ya kotelema soto uti kuna na relaxa bino pe ndenge to salaka yango
Ah, ok. Bandeko wana bomoni wana ezali nzete c'est nzete barafia. Oui, ya barafia, o arafia, basala rafia na nzete ACC. Barafia on a lati nzete onde basala yango. Yango nde basalelaka. Ah, merci beaucoup bandeko wana bomoni nzete ya CC, nzete ya masanga oyo nazomela yango wana nzete ya CC. Yango wana ezali penza yango wana oyo ebimisaka tambila te. Ya bimisaka pande biso benga yango pande, batu misu ba benga yango bankulu. Bankulu ne na mboka na biso. Oui, ebimika bankulu. Biso to benga yango pande, yende abimisaka bankulu pande nzete oyo CC oyo. Ah ok, na moni sisango to kende wana. Merci bandeko. Bokolanda biso bandeko balandi ya biso podcast télévision tozana bino longo tozana bino ensemble ndenge ezali tozali kotambola ko découvrir na bino bon koko na biso pe culture na biso eza penza malamu mingi na o etali nganda ya CC nganda CC tozo découvrir na bino bomoni pe masanga CC ndenge ete na meli yango ndenge tozo kende tata koleksa biso lolenge ndenge nini basala ka masanga CC lolenge nini bakendaka na masanga CC yango tozo tambola na bino longo na ya biso podcast télévision nga bino chef Nzamba tozana bino longo toza kotambola masolo kitoko pe malamu mingi tozali kokende. Matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi ozi bandeko wana bomoni tozali vraiment na kati ya nganda ya CC penza yango oyo bomoni bisika tozali bisika bambisi ezouta oyo bomoni papa Jules CC ndenge azotumba bomoni bisika oyo ezwami awa makambo ebele ezali pe soki otali awa tozali na bato bakobimisa masanga ya CC bisika ezwami bino partout monde entier ya biso podcast télévision esika komela biloko bionde ezali awa na nganda ya CC bisika kozwa nde biloko penza motuya ezali awa bomone sika wow na sepeli nango penza kitoko makasi mais tata na ngai mekana no koyebisa biso nano awa to sola na tala nano awa awa boye tokoyo kosala boye ndenge nini awa boye eza ndenge nini awa boye soko nyati awa kokozinda okozinda parce que eza mulizi batimola yango penza kino pona ocha mbishi na kati eza mwa mozindo penza po mbishi vivre malamu makasi eza mulai makasi eza mulai penza makasi te eza na niveau ba 1m50 vraiment na hauteur nango. Merci beaucoup bandeko wana te bomoni te tozala wa na tata azosala mosala Montréal zoa doya bomoni na zongi penza na village ndenge te chef Nzamba ndenge nazalaki na village ndenge te na bande ko luka mwa masanga na ngai ndenge te bande ko luka masanga komela tata abo ozosala nini nazotia yango siko nazopelisa yango po nakata masanga ebitanga bien o nde topelisa yango na libende na lame tellement eza musika nasalelaka pe mbeli po na kotia mino na ebeli tobe yango ebeli na biso oyo eza ebeli yango nde kataka po tozokisa na yango ngwali mbila nde abimisi masanga yango vraiment na pesi bato raison de balobaka mbila etonda richesse ebele na création de lokuta mbila ekomisa biso mafuta mbila ekomisa biso mafuta wili ekomisa biso masanga CC yango eza babankulu wana obiso tobengaka pande ebimisaka pande wana eza vrai kisi oyo kesoko ole ekosunga yo vraiment nzoto ekozala vraiment makasi diabete te yango ezala typhoïde bozana hernie zobanda sika so le pande c'est que panzi yango eke musika. Merci beaucoup bandeko balandi ya podcast bozolanda biso na pesi longo nya mingi na baboni nyonso tu ya podcast ba ote bolanda kanga bino chef Nzamba ba ote bolinga kangai ba ote bobenga kangai na pesi bino merci penza malamu na boss ente na pesi un grand merci na boss Roni Malundama na pesi merci na Yannick Malundama merci na Jackie Malundama na boss ente mère Laura Chou na pesi bino
vraiment merci mingi bandeko to sali découverte oyo recherche oyo yali penza mutu ya mingi yo muto zali mwana poto yo muto yebi ndenge ni babimisa masanga mbila te tala ndenge bako bimisa masanga mbila awa tala ndenge bako bimisa masanga CC awa tala ndenge bako bimisa masanga msu papa lobaki atata okoyi kopesa biso exemple différence ni nezali entre masanga mbila na masanga CC na masanga oyo lobaki kombo. Bon, différence ezali ya tamba na masanga ya CC. Ezana nzete za différent. CC ebotaka na zamba. Ya mbila wana oya mbila oyo to salaka musaka misaka mafuta yango ezalaka na mboka. Yango ezalaka na mboka yango nde to benga ka tamba. So kwesi ona se yango na biso ke to benga ngo guge obomoi nazo sala wana. Seki na sala kana nyonso naza pêcheur naza nini babenga kabiso lycébiste na lycébiste bato asalaka masanga o tiré de palme naza pe na lo naza na bilanga na ngai awa okumona makemba oyo ya ngai makembo za ya ngai bakope beza na ngoma ebele tellement ba misala ya libanda na pe chauffeur mécanicien na pe artiste comédien sikoyo tellement ba kope ya libanda na ngona mte yango na préférera kolona pe ko sala masanga CC wana eza nango eratarate so na sali na bana père de 5 enfants soki na sali bana nga vraiment balala anzala ta mukolo moko te yango na vraiment na sengi vraiment na l'état congolais tel la biso na mpanzi pe ya koto ya po bazo te kazamba to bando misa ba 200 litres ba 300 litres mais comme ka 10 litres 15 litres ba tel la biso mpanzi ya zamba koto po bazo te ke la biso zamba mabe. Merci beaucoup bandeko tolanda la biso ndenge ba misa masanga to continuer o misa biso masanga to talango place to kende bandeko tota na bino ndenge nini tata zo misa masanga côté to kende bino na ya biso podcast télévision. Merci beaucoup. Minga kolobisate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo matande boye nanzito amokia boye moga lisonde ngazo mata kuna pe moko mezate donc ndende boye ndenge bo mataka ela bande kona bomoni ndenge tata ndenge ali komata na masanga na ye ndenge azali komata kozwa masanga mbile kozwa masanga CC bomoni bande ko balandi ya biso podcast télévision bomoni ali be motu ya mingi ndenge tozali kotalisa bino pe tozali kolakisa bino makambo ndenge ezali koleka oyo ezali oyo etali culture na biso pe bonkoko na biso bomoi ndenge tata ndenge amati likolo ndenge azali kozwa masanga ya CC ndenge kangi ndenge bali kokata mais bariske ezalaka te risque ezali musala ezanga risque te risque ezala toujours na musala kaka risque ezala ke belé roza loza na likolo singa wana katani okboyi bambani peno zi choc donc na musala surtout risque ezanga kaka te ezala toujours wana zo kata wana zo zokisa limbila pour que masangi bando kobima wana to benga ko mbeli ya mibale ko bambola akata kina tongo a siko zo kata mbeli ya mibale pe la moko te ko loba kuna ke to kata mbala mibale na mokolo donc ka tongo kitisi na poko yo zokisi pona tongo ya lobi lisusu wana soko tsi na minute mko mona mama sangi bandi ko tanga masanga ngale zo tanga masanga ne tanga ti lobi na tongo ako tanga cha bidon wow to ali be mayele mingi na Kongo wana ezali ko kango po mwe masanga ningi zo tanga utanga nde beboye oyo ona ba insects akota na kati te yango nde nakotia yango ata mbula mpe soki ebeti moye kota mai eza te stratégie ya makasi
sikoyo bidon awa déjà nazalaki masanga elangu sarape pesaka kwiti ya makasi. Ah non 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 non. Elangu sarape ya solo. Elangu saka eza masanga. Eza naturel mais eza na kwiti nango naturel. Kitoko bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni bonkoko ezali malamu culture na biso eza kitoko yango ete soki ozali congolais sepela na culture na yo bandeko moto akosa ote aloba te bonkoko na biso ezali mabe bonkoko na biso ezosimba te bonkoko na biso ezotambola be malamu te yeba te bonkoko na biso ezali bonkoko na biso ezali komona bonkoko na biso ezali be na makambo ebele bele oyo esengeli wana tata aza kokita bomoni azwi mwa masanga na ye aza kokita na rapide nyonso. Oh wow tata kiti moi lisolo tosola na tata pona eleka malamu bandeko ya biso polika tata ozi nazwi na oti kokita sikoyo masanga sese yango na ye nango toki pe komeka oyo eza mpenza naturel mexana na bouchon oyo na bandi ete bokabelanga na kende nango bokokabelanga masanga wa na langwa ata mwa moke bokabelanga masanga na langwa mwa moke. Kitoko makasi pesi-moi appétit. Nakyoyo yoka siko goya masanga oyo webi oyo eza fresh basali mélange te ebimisika oyo biso mélange ezalaka te mélange ezalaka nde baoyo bayaka kosomba awa biso tosalaka mélange te awa biso tosalaka mélange te kaka ndenge ebimi nde bouti omona ebimi na nzete bongo soki mwasi aboti topesaka ye masanga oyo po ebimisa mabele atia na moto muke mwa pilipili tango azomela ngo ya moto omona mabele so tali pe santé ya mwana na ye moko mwasi kitoko eza vraiment masanga oyo tokoki kobebisa ngo te po eza bokoko na biso soki tobebisi yango tobi tosala mélange yango na nde ezosalaka tobebisa bokoko na biso ata bakoko na biso ata nzambe na likolo akosepela na yango te yango nde kigu ya masanga oyo apesa pe ndeko na ngai ye pamela ndam ok mela na lobata oyo biso penda masanga naturel to sala penda ya CC yango penda bokaka kombo ya CC awa penda toza na place penda ya biso moto sala mosala penda ya biso penda yango penda obomona kana na eza ya koyoka sango te oboyina beza penda nde ya biso moko penda ya bokoko na sepeli mingi. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision manaka na biso ekomi penza na suka bomoete ndenge total sibino nganda CC ndenge makambo ezali belebele bomoete tozolia biloko ya kitoko bomoete tozolia biloko moka malamu mingi en tout cas na pesi bino grand merci. Merci na boss Roni Malundama, merci na boss Jetting Malundama, merci na boss Yannick Malundama, 3 wana balibe kaka misato, merci na moko bakisa balobi maman international mère Laura Chou, tozana bino longo, tozana bino ensemble, botika malon bana membre kimia botana bino nde tokotele bimba la sima. Partagez, commenter, brozo émission kitoko le ezoya, tozana bino longo, matondo mingi. Merci bandeko wana bino moboko mona nganda CC eza simbili et pas Gilles CC nganda CC. Merci beaucoup Gilles CC nganda CC bana membre bandeko balandi ya biso ko kamora lwango bien te na pipi ndenge vandi wana balobete ba diaspora bino nyonso tu bisika kolia biloko bionde yango yo epa ya Gilles CC bomoni wana nazoli ya be simbiliki ya libe simbiliki eza be kitoko mingi tolina bino longo chafinza manzamba na hotel sabino masolo o itali kitoko wana bomoni ete nazali na nganda CC mo real zo bango la bango omoni mwa masanga mbila na ngaya yango yo masanga mbila na ngape yango yo denge na liawa matambia na timbiliki vraiment bana membre ndenge mama zo bongisa ngo awana zo sa pena kwanga en tout cas kitoko mingi tozolia na bino ezoleka kitoko mingi na nganda CC balobi nganda CC liboke ya Gilles CC nde kangibe makambo. Merci beaucoup. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika